Merci Balandinho social du Congo et Sengozali sur Kutana Bino na émission na Bino Tosolaka ni Tosolaka tolo belamboka Congo yango wana lokola biso tozo musala pour informer ko pesa bino ko sensibiliser bandeko parce que ceux qui tosali yango te eza musala oyo ba Congolais ba kotuna biso parce que na minute onde na zo bisa bino makambo oyo boy eza koleka na Congo eza situation moko très grave ne na bisa kibino entre les jeux makambo eza ko préoccuper Congo bomonaki parce que nzambe bakosela kanzambe makambo te et puis bakoko bakosela ba makambo te preuve na ezali bomonaki na Belgique ba vidéo etamboli ya mwana ya papa na biso Emery Patrice Lumumba na kombo ya Juliana Lumumba oyo boye akwayaki na miso ya roi pona nini fruit ya trahison po andimi ko négocier ebembe Emery Patrice Lumumba et ya na Congo pona mosolo ya mwana bozomona ba indice wana nyonso eza significatif eza kotalisa ke non Lumumba sepeli te na lolenge bana na ye bakei kondima eke bazo ebembe na ye na lolenge wana parce que bitumba oyo Lumumba bundaki ezalaki bitumba valeur ezalaki bitumba ete non ba congolais bazwa mwa lomeya na musana bango bazosala mais komona acte wana biso tomoni yango eza acte ya sabotage parce que Emery Patrice Lumumba dimension ya lutte na abundaki yango te pona koluka mbongo koluka ba corrompre non Emery Patrice Lumumba azalaki symbole ya unité africaine symbole ya unité ya ba congolais ezate lokola le o bonde to komona unité nationale ya mboka na biso eza mise en cause pourquoi parce que tozana Félix Tshilombo le traître de la nation oyo aza nakati ya mutu ya mboka na lolenge akomela ngo na lolenge ya nyamu ya mwana bande kolanga lelo to ko réfléchir mo mulai to lobela makambo zo le kana Congo ni to koloba parce que lelo oyo bato ebele bazo kanisa que Félix na makanisi na ye azo kanisa que azokosa ba Rwandais azokosa ba pays wana ba troupe oyo koya na Congo mais azo bosana ke niveau ye akei kosala ba accord na ye na batu wana eza niveau oyo boy soit ba Rwandais ba kokosa ye soit yazo kosa bango mais attention ki azo kanisa na makanisi na ye ki akokosa ba Rwandais mais dans un monde na mécanisme moko te oyo boy Félix akosala pona ko tromper batu wana parce que batu wana sotali na pays de l'Afrique de l'Est wana nyonso la plupart ce sont des militaires alors Félix atikata ko beta munduki ya masanote bon nazo mona na mécanisme nini oyo boy Félix a réussi contribuer président burundais Osaki général a réussi contribuer nini Hitler et Rwandais Paul Kagame yango zo senga biso to telema to benga na bato oyo boy to reconstruire armée ya mboka na biso to pesa armée na biso valeur parce que soko tali ni na bisa kibino okozo mona que non armée ni na monde etondisami na ba infiltré à part armée congolaise yango zo senga soit soki Félix a kozwe jeu ya cache les tromper masculer mafuta mais soki za zo distraire batu wana il faut pe ezapo na biso ya ko reconstruire armée na biso mais na contexte autre chose nango to yebi que Félix a ko sortir na makambu oyo bote ezo senga siko na mwana Congo nyonso atelema pona kotala situation sécurité ya mboka na biso parce que bomoni mbula ebeti lelo na Kinshasa mbula oyo ebeti parce que Lumumba boy mais baba na mbula ezaka symbole ya bénédiction mais mbula oyo ebeti na Kinshasa eza symbole ya malédiction parce que liwa ya Lumumba esalemaki na lolenge ya mabe ezaki crime contre l'humanité ezaki génocide basalaki na faveur ya Lumumba pourquoi parce que mutu pona ba opinion na ye lokola biso pene tozolo balelo awa bo pona ba opinion ya mboka na biso tokomi ba élément à battre parce que mboka nini oyo bo président Mobimba bisinya président Mobimba biloba président Mobimba ba promesse président Mobimba on ne comprend absolument rien au Félix a kosala na monga fula le côté kindele mais ça c'est bête kuna peut-être que notre solo que non le pays n'est pas sécurisé à niveau capital musala ba policier bazui kokanga ba moto musala ba policier bazui tracasserie mais ba policier ba kosala tracasserie pourquoi parce que bazo futa mabe mbongo nyonso ezokotaka na libumu ya famille ya Tshilombo mbongo nyonso ezokotaka na poche ya Félix alors ikolekela biso te ceux qui ba Rwanda ba réussi ko entourer capitaine ndenge awa bona conditionnel na concert oyo bona bisaki bino concert à Bondoki et puis concert wana ndena zo bisa a plusieurs fois peut-être bino bozo mona que no biso tozo sudo ba makambo parce que toza mutema mabe non
concert wana eza concert mabe o tozo bengisa ba congolais tout bova na ndako eloko nini asika o eraso na koyemba na jibe o bayemba yango te insécurité comme na Congo partout nini biso toki kosala pour que to bengana batu obo to ko rétablir kimia na kati ya mboka na biso to ko rétablir kimia na Congo soki muko to bengana Kabila na Félix na ba union so ya mboka. Mais là de ce côté là tozo benga bandeko boya to simba na maboko le 28 oeboy je crois bolanda ndeko Lumumba alobeli yango to kozali liboso ambassade ya Russie bino bato bakondana biso mende comprino pourquoi bobimaka mukebo to bimaka mukebo parce que ba réalité za ebele ndenge bino bozo kanisa eza ndenge biso to na kati ya terrain awate. Vous voulez que nous puissions dire quoi? Soto bi bo soutenir boko ba to ko ba manja. Alors biso to sala activité obo to zo ba congolais tout on a besoin de un changement aya ko se joindre na biso parce que to bunda bitumba oyo na niveau ya capital bisika ba institution ezali to bengana batu oyo boy. Mais kuna ozomona ba congolais misusu bazo continuer kolanda ba fatiga moto misusu bazana kati ya distraction ndombolo musique mais je me pose des questions en question. Si vous croyez que na Angla botoko libérer Congo mais moi je crois que toko libérer Congo ceux qui yo bimi na kati ya distraction. Aselo azuba décision est impopulaire. Biso de retard siko nani akopekisa pe biso marche publique ou bien akopekisa biso ba rassemblement public parce que na leki na 10e mairie depuis quand pouvoir à Félix oh boza pouvoir ba makambu dans nous tout monde makambu te depuis quand maman Marthe c'est terrible même maintenant era Kabila ngo to tika ko mona ba biloko te. Maman ya Kabila tika jamais organiser l'activité politique. Dès que tout le monde a le pouvoir à IDPS. Mais bien moko bo pekisi ba rassemblement, mais maman Marthe a tenu meeting point de presse na 10e mairie liboso ba combattre ba. Et puis baza wana bazo yembela kai. Depuis quand maman Marthe sur le plan politique, dans tout azan nani mais sur le plan politique, maman Marthe représente quoi? Et puis à Selo Maman Marthe a tangisi plus de 1000 batouans dans la 10e mairie. Na ba fatiga, na ba tunabino, o bino tout boyebi. Et puis, na bututa na moi la police ezana bo intercaler ba monter. So ça qui m'a activité à batouan nouvelle là ya mozitu, botindi batouwa ko banza bango. So ça qui activité o mozitu organiser yango na cadre la muka, botindi batu ba panzi yango. Mais o bino bo lobby, bino moko, papa mona niveau boso violer me ba ko likonzi. Maman Marthe a qualité de qui et de quoi? Parce que maman Marthe, maman, moi aussi, ya papa était un Tshisekedi. Elle n'a rien à voir avec makambo ya mboka. Parce que maman Marthe est bien autorisée à ça là, rassemblement à la place ouana. À qualité de quoi? À qualité de qui? Sur le plan politique, maman Marthe représente quoi? Le monde entier va comprendre que non, l'UDPS c'est une affaire familiale. Et puis, bah, combattre, les fatigants, bah, vendu on a bazo yemba, et l'autre bazo sala, et bandi. Alors, biso to mona, à Selo, ceux qui battent organiser l'activité na bango bo banza bango mais il a fallu d'abord nde babaka non la charité bien organisée commence par soi-même au bandango quoi non maman Marthe vous n'avez pas reçu l'autorisation ya kosala activité na place publique et puis le oyo boy tant bozo pekisa bato ke bola ta ba jonkio soni na bikombo na ngo sote ba zonker mais biso to lingi le loto yeba mutu abanda makambo ya ba zonker soki ba zonkio soki na banini eza mama Denise Nyakeru ye mutu akenda na Dubai akenda na bamboka na bango bakenda kuna kosala ba impression ba imprimerie ya banini ba imprimela ba conteneur ya ba zonker wana alatango soutien FRDC bon mbongo wana nyonso ikindaka na compte ya FRDC ou bien bato ba komi ba commerçant ba yeko luka mbongo na mikongo ya ba congolais o bazo souffrir baza na misala te soki bino bolingi wana okanga bato bazolata ba teni wana soit disant ba militaire mama Denise Nyakeru ayebisa biso lo ya ba zonker soki ba zonkio ezepa na ye ezikali combien parce que ye mutu azana ba magasin par-ci par-là awa bokisa mobimba bana wana bazolata ba biloko wana mutu azoteka bilamba neza mama Denise Nyakeru donc bino bozo violer mibeko oyo ya bino moko donc monsieur Aselo tant on zolanda ba simple petit peuple wana mais pourquoi pas kolanda bato bazo livrer ba biloko wana parce que mbongo wana qu'est-ce mon côté eza batia ngo soit na Freeland Bank soit na banki moko songolo pakala ke mbongo o bazoteka ba zonkio soki banini bilamba ba FRDC to ko soutenir bango mais lelo oyo boy
Moutounan soit commis, je soutiens FARDC, même Basoda est commis pour les Krabango parce que qui t'a koswana Basoda na kakokolo na kenda ikuna. Même maintenant Basoda est commis pour les Krabango. Bon commis ba commerçant na biloko Basoda, si ma Basoda ba commis ba commerçant. Maman Denise Nyake a commis commerçante. A kozwa mosolo, a ko rationner peuple na ndeba salaki na ram. Mais le oh boy, bon ko ba décision na bino ezanga mutuna makolo pona kolo ba yeke non mutunyo so ba komona na ba lowana bakokangai mais bo banda kona kokanga Maman Denise Nyakeru parce que ye azala ngo ba conteneur epa na ekuna na ndako tangu na ebisaki bino awa boke salaire ya péché eza liwa lelo IDPS la kisi mutaka na bango ke bazo gérer mboka mabe qui peut me contredire botala makambu oza ya kokanga te bazo kanga makambu oza ya kokanga bazo kanga te. Parce que ils appellent à moko bande ko na biso bien que c'est un fou du roi. Aluba ki yango clairement que ba Rwanda baso boma biso. Ba ibisika na bango, il faut ba congolais ba telema, mais to moni wana kabuya na batu na bango batindi ko kangande ko wana parce que il est de l'UDPS. Yango na bisaki bino ka avec pouvoir ya Félix bino même ba fatiga. Bo moni ndeko na bino mosu wana so ndeko na komeza na kabuya. Jules pour apprendre bino que tango ngai Bruno Mimbenga na obunda bitumba pona Congo bino ba Jules na ba misusu wana bomoni Jules na ba fisi mukoko ba bunda bitumba ba pona mboka te ba banda ko bunda bitumba pona famille ya Tshisekedi bomoni recopage ya Jules bisika komi bomoni recopage ya fisi mukoko bisika komi ba boka mba 60 ndaku ba fatiga bande kuna ngai ya Kasai bana baso ba Kasai beto abu to bunda bitumba pona ba individu te lelo oyo boy jila akolela mukwa tombolo naza communicateur na yo tala bakangi ngai humiliation oyo bo qui va réparer ça parce que olobi makambo moni na miso que non batu bazo bunisa biso za ba ennemi ba Rwandais kabuya na ba autorité IDPS ba ngwana bakangi yo pour vous dire que boya bo na mona kango ta bovana kono ndeko Bruno yo lingaka mukwa tombolo te nini bo si réellement bino bundaki bitumba pona mboka. Moi, je ne pense pas que Mboka n'était pas Bino Gilles, là, fils Moko, ndé beaucoup mis le haut. Donc, vous êtes comme des escaliers, il y a famille à Chilombo. Il y a famille à Tshisekedi. Les là, oh, bakomi, on a balongoli l'escalier, bakomi ko ngabino moko na prison et puis ba ko banini baza sous n'importe c'est na minute parce que Kabuya Musala azwa ya kofinga ka batu ya koloba ba n'importe quoi les là oh boy conséquence wana était ya bino. Quand on a bunda bitumba pour na Congo, bino bunda pour la famille à Tshisekedi. Aujourd'hui on ensemble. Nana bungi. Et puis pour boye bango lelo bande kulanga kase. Bino boza na kati aveuglement. Bomoni lelo ke ba Rwandais bazo protéger bango na famille ya Tshisekedi. Parce que Gilles a lobby kaka que non, les Rwandais bazo bande kuna biso, il faut bazo mboka na bango. Aujourd'hui là, Gilles aza na kati ya prison. Ye wana ba ko lycée ba kange kraka. Et cela démontre que non pouvoir à monsieur Félix eza a été pouvoir eza ba Rwandais bo le kalisu na ba télévision na bino wana bo finga ngali susu ngai naza wana te que non naza mutu moko xénophobe be comment nous parlons la réalité parce que réalité yango yo bo etomoni les Rwandais nous agressent les Rwandais nous agressent l'Ouganda nous menace Burundi nous agresse pour lokola Félix aza parrainé il y a ba Rwandais. Alors, vous avez vu comment est-ce que Gilles Bazui ordre outil na Rwanda pour na kulubanini bakanga Gilles bachaye na prison pour azoter les mila ba Rwandais. Oh mboka nini? Et puis vous les fatigants, vous allez dire pouvoir na biso, voyez Nzambe, pouvoir Nzambe et salaka boy. Si réellement Gilles a salaki mabe donc, été à Bino prochainement, Bino ba botikali, vous le fou là du roi, Bino ba militaire de pêche ba combattre ba 10e rue. Été à Bino, tant bozo kabiso tozo benga. Boya toke na ambassade de Russie, botika kolanda ka ba leader politique. Parce qu'avec ba leader au moment de ba ko futa bino monnaie de singe. Mais moi je sais que ndebiso ba maman aussi to bunda bituma biso, lelo o boso ki ba kangai. Ba okana ko na pa manako lo ba ko ba leader mais non. Je dirais nazo bunda combat pour na Congo. C'est le Congo nga mona ngo liboso. C'est tout le en troisième position, mais d'abord la mère patrie c'est le Congo. Parce que ça sonne.
Bobi que pouvoir les abino. Bato ba yibi bambongo. Ah, pourquoi vous ne les avez pas arrêtés? Bon, quand on a battu, oh, kutu, azo lukambongo ole sabana, matembele. Ndengele lo, on a bisaki bino, bloc patriotique. Bozo mon a bisaka bato, bazo mabino, bazo makabino bamburi. Vous les jules là. Ce qui attend un jour ko bimaka, été ya yo, ke bundaka bitumba pona Congo. Ce qui brûle lobi likambu, ole bana ko s'attaquer na ngato bunda pona Congo. Lelo oboe, bomoni, na bloc patriotique na union sacrée. Baza batu eloko moko. Kabila na Félix. So moni Kabila moni ba Rwandais. Au moins Félix, au moins Rwandais. Alors vous croyez que nos bateaux, l'intérêt pour les Congolais? Vous croyez réellement que les bateaux, l'intérêt pour les peuple congolais? Il y a un autre qui est Sabino. Au lieu de botter les mabos, Félix, non, trop c'est trop. Kabila déjà 30 mois a touché 20 millions, 400 000 dollars américains. État comme l'ancien président de la République. 680 000 multiplié par 30 mois. Namoussa ni Kabila Salak. Rwandais lelo bakomi par-ci par-là. Nani mutoye na Rwandais Félix na Kabila. Yango bozo mona lelo bino bakombata ba soki bolobi allez bakangi yo pona nini ba intimidation yango bozo mona même importance ya concert à le 30 juin toujours intercaler concert wana et beta maté parce que pendant biso to kozana distraction ce qui va se passer est-ce que toyebi yango est-ce que ça plan na bango ba préparer pour na redistribuer le peuple congolais le 30 juin ba sala makambo misusu. Il faut que nous ayons une dimension de réflexion. Parce que le peuple congolais, depuis Mobutu, tout le monde a armé. Mobutu a fait 32 ans. Il n'avait pas une armée forte. Mobutu a un homme bien formé. Mais qui est armé, Mobutu a un homme. Prévenez, ce qui est une histoire. Le combat combattant la deuxième mairie, on a un botamika lobby lobby. Na botami lobby lobby, mais la suite a ko perfectionner maël nanga kotanga. Preuve ça que ce Mobutu a sa armée à Makasi. Pas Mobutu. Ce qui Congo zaki na armée à Mobutu. Zaki na armée à Makasi plutôt. Bon zaki bo mona, tant ba banda ko bonisa Mobutu. À chaque fois, Mobutu banda ko sala nini ko kena ko senga. Force extérieure. Ba français, ba américain et ko so. Tant ba tona ba la chaque est-ce que qui pouvait croire que nos bananes qui va 12 ans va renverser le pouvoir à Mobutu? Personne n'a quoi. Pourquoi? Parce que tous qui n'a armé. Il y a une armée congolaise dans la police congolaise. Totambo la biso na bilolo bamoko. Parce que Félix o bobaza ba pion ya ba américain ya ba rwandais ba che bango wana parce que Félix ici ngazana akotika la ka jamais kozwa décision en faveur ba congolais. Préveza akenaki na Brazzaville. Alobi eloko mosusu akene Nairobi yueri nani oyo boye président Uhuru Kenyatta akobenda ka eloko la mwana moke. C'est ridicule. C'est ridicule. La muka lelo oyo boye ezaki incarnation ya peuple congolais. La muka etikali Adolphe Muzitu. Muzitu a bien dit il faut qu'on construise l'armée. Ndena banda ko balikambo ya armée ya Congo. Mobutu azaki na armée, Mobutu comme étant individu azaki na babato makasi mazaki na amboke azaki na armée te. Mouze ayei ndenge moko. Kabila oyo ba biso ba Rwandais, le Congo n'avait pas toujours une armée forte. Félix Epe azo subi même eloko. Alors ezo senga siko boy to bengana bato oyo boy to za bana mboka oyo bazana makanisi ya kotongo parce que mboka moko te sa défense. Bosa mboka moko okufa. Le Rwanda to za boy. Un pays comme le Rwanda avec 22 000 hommes va faire biso à genoux. Pourquoi? Parce que Félix a joué biso à constitution na kati ya libulu. Parce que libulu on a senga siko boy yo mona Congo o timola o bimisa mutu na yo pour que no mungongo na yo kana parce que so mutu na kati ya libulu azo ganga mungongo na ye e koyo kanate. Mais vous avez des gens ba résister lokola biso. Bande kotozana bango to ko qui déjà te informé ba ba jeune to kozala na activité mardi mais jusqu'à preuve du contraire ni mutu ko baka ande ko Bruno makabongo bako sa ndenge nini jusqu'à preuve du contraire ba congolais ba sa ko se préparer na concert oyeboé il y a malédiction concert oyeboé et koyela batuba ba retour ko za ma be concert wana ba rwandais ba epo ba tia stade de martyrs ba popé yango même poison pour que tant ba congolais ba koya ba mais la poison na ba kufa po bango ba sa nini ba récupérer ma mélé na biso. Regardez dimension banilotique. Tant que biso ba bantu to so réfléchir autrement ces gens là sont des plus rusés ba malins. Concert wana za financé na ba rwandais, Félix a légalisé occupation de boso monana tous ces musiciens ont été reçus par Paul Kagame. Lundi bazaki na Rwanda.
bakenda ko so bambongo na bango na instruction na ba stratégie ou ba kotia so yo mwana Congo na mbongo apasi o ndeko no pesa zakana Angola azaka na France azo bundala ati notamment $10 au fungama ligablo ozui 5000 francs okopesa we rason po mbongo atambo ko Kongola ngo ebele wana bazo yango batinda bandeko na ba Rwandais tala commerce ndenge bazo sala pourquoi parce que boza na miso akomona mais bozo mona te nde baloba ke no mayaka baloba nini kingo uzana kingo mais uzangi mayaka soki bongo na ebite mo bobongisa bolingi tolo bana langue nini bino ba combattre ba DJ Mary makambo lekani était ya bino parce que c'est vous nde bokomi simboka lelo na situation oyo boy likolo ya makambo na bino bokenda koembela Kagame na Marti lelo oyo boy kaka bino ba combattre ba DJ Mary ba fatiga ba bengana na bino pa Augustin Kabuya qui vendait 1 litre de pétrole à Wabuba tout ba yebié aujourd'hui Kabuya a commis millionnaire Kabuya tongi ba immeuble na 11e mairie Kabuya zana ba immeuble wana moso zana motel fikin awa mais bino wana ba jide oyo bona ba misusu ba fils mukoko bokomi koyembaka botikali ba malheureux bino ba to bobundaki bitumba pona ba parti politique alors tango brina zolo ba kenoto bunda bitumba pona parti politique tezo bunda bitumba pona mboka na ngai na bino na ngwaza na raison yango na bengi si bandeko na ngatu le Congo nous appartient. Félix a teki mboka, Félix a fungoli porte ya balkanisation. Biso ba Congolais to telema to bunda. Soki to bundu te nde na zolo ba awa boye. To kotikala ka toujours ka boye. Il faut to soutenir proposition mo to apesi ya kotonga mer. Parce que proposition aneza proposition to tient na place publique. Mutu nyonso azana makoki pour que non to tonga mi boya to conjuguer ba effort, to changer ba mettre. Parce que mission na biso ça que non to kende pas ba Rwandais to ko lukani pas ba Rwandais problème na biso ça que non to protéger o ya biso moi mabele ce qui ne baton ba ko côté pas na biso à ce moment nous les allons repousser mais malheureusement côté wana bato ba ko mona ngo ndire biso to ko ça maseki les gens ne veulent pas croire en nous. Mardi à partir à 8h to za na Russie bandeko beaucoup na biso que non pourquoi bobima qui effectif muke botika ko na biso parce que to bandaki déjà ko sensibiliser makambo oyo boy jusqu'à preuve du contraire aucune réaction à moto effectif nyonso ezala ngai na mama aussi ya o na ndeko Lumumba o ngana Kabuya na King soki même toza 3 5 6 pour que message na biso ezala écouter na monde entier ya lelo na soki awa boy nde na bisaki bino mama aussi ya pour tenir ba menace parce que mikolo bonakini awa boy pourquoi baso préparer concert na bango eza déjà empoisonné ko traquer ba journaliste moyen ya ko contacter maman aussi ya ce qui boso benga boso ya mbaite boki ko benga numéro oyo boy plus 243 81 73 11 702 wana oki ko komela ngai oki ko benga à tout moment si ya quoi nous allons discuter puis to pesa makanisi pour la libération ya mboka na biso parce que Congo ezaka Congo ya biso Congo ezaka moko oyo boy il faut to protéger héritage oyo boy bana Emery Patrice Lumumba likolo kanyaka ba teki bitumba ya Lumumba na régime ya ba occupant yango wana na lo sukisi lelo awa boy plus 243 81 73 11 702 bo liker bo partager bo aimer ils appellent façon à soutenir chaîne Nabiso chaîne Nabino Océan du Congo chaîne Boyambino chaîne oyo boy et pesa kabino la musaka ba Congolais na kati ya pongi et la musaka ba Congolais na kati ya bolema yango wana na pesi bino bo s'abonner massivement nde na bisaki bino bloc patriotique et kufi siko tozotala bato ba na ko défendre le bloc patriotique est-ce que ba kozonga la muka est-ce que ba kosala loko mosusu mais la muka eza ya peuple congolais mutu nyonso o abungaki tozonga na la muka pour to continuer chemin na biso ndenge ezalaki pona ko récupérer victoire ya peuple congolais selon ndenge tosolaki révolution ou rien parce que bato o boye balingi kosala volonté ya peuple te si pas ba ko travailler pona ko enrichir Rwanda ya lelo na suki awa boye soki nzambe alingi tokutana bino na mikolo ezali ko ya ingeta.